La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille likambu ya phénomène esobe na leader amisi ngai ezolekilanga. Likamba phénomène esobe na leader amisi eyolekelanga pourquoi na ebite poani biso peuple congolais tozara boy surtout ming biso ba panzi sango biso ba chroniqueur biso ba toto memara ba information na réseaux sociaux. Sore zana mulongo ya batu ensemble ya batu oyo renani leader amisi abengaki pona koya koloba ke esobende mutabwakela ke maladi na monda lelo ndenge tokomi na système enregistrement pourquoi batu wana ba enregistraki leader amisi te totika koyaka kobebisaka ba réputation ya batu na TV na otolanda analyse ndeko moko ba vidéo pe na asire panzani na TikTok ndeko wana azoloba avec précision que leader amisi a confirmaki alobaki nani esobe mutabwake lié maladie esobe nani ayebisi bino soki leader amisi ayaki kolobe pa na bino pourquoi pas leader amisi ye moko aye kolobango na TV. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La famille Tobanga Nzambe. Tobanga Nzambe. Comédien l'a dit et sobe to ebie biso nyonso. Comédien l'a dit et sobe to mona e biso nyonso. Comédien l'a dit et sobe to mona nde barando ba comédien eleka na TV mais en réalité non to mona e sobe na rando te na ebite selonga. Na ebite selon batu mususu. Bengai o Xile Botelwa TV na loba liboso na bino na ebite ya na rando nini o na mona phénomène soba zala nango. La famille, bonjour, mbote bandeko bolanda biso, salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Kande na Sarabino, bonjour, bonsoir, mingi et dépendant na ero kolanda biso. Dans na ero zolanda Xile Botelwa TV ndoro yebo kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. En tout cas, na ekolobela likambaladi esobe ya phénomène esobe, na olobela ngo avec plaisir te mais na olobela ngo na pasi na motema. Pourquoi? Parce que peuple congolais toza toujours wana pona oluka ko bebisa ba réputation ya batu. Lelo batu bakomo bima na réseaux sociaux pona koya koloba biso so toyebi leader amisi pona ba o ba yebi leader amisi te ye ona tsheli bino mupanzi leader amisi koto pe na telibino phénomène ladi et sobe. Alors eloko ni nezo leka entre leader amisi na ladi et sobe yango ni nazo ko expliquer siko awa na Xile Botelwa TV. Alors bienvenue dans notre chaîne, bienvenue chez Xile Botelwa TV. Ceux ali mbala na ya liboso okota na chaîne na biso en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Tant aux s'abonner kobo sanate
kende na esika ya ngonga wana, donc activer biso cloche ya notification pour que prochainement tangu Irsil Botelo TV azoya na ba analyse na ye ekomela yo esika nyonso okozala. Yango bomoni na lobara toujours quand vous abonnez, n'hésitez pas surtout d'appuyer la cloche des notifications, pardon. Quand vous abonnez, n'hésitez pas de partager et puis n'hésitez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nyonso autorotia awa ekomela yo esika nyonso oyo okozala. Yango bomoni tolobaka quand vous abonnez, activez la cloche des notifications. Leader Amisi azali moko o asalaka ba humour na ye. Leader Amisi aza comédien te. Leader Amisi azate ke o aleka sala ba théâtre o boye. Azali na kolo bandeni baloba babenga ba bananyo boko mina na commentaire ceux qui mo wana ezoko échapper nga. Leader Amisi asalaka ba asekisaka na ye, asalaka ba humour na ye, voilà. Asalaka ba humour na ye alekaka na TV. Leader Amisi avanda na ba comédien, mais azwa ta ya kosala théâtre na ba comédien te. Na yebite so batu musu bo landanga, bomona déjà théâtre au Leader Amisi asala. Menga Irsil Botelo TV na loba o nga na yebi, na loba pe o nga na munaka. Non natala théâtre te. Nya kombo ya Leader Amisi asala théâtre asali non natala te. O natala rezala mo bagagi na boba salaka na poto, moko ba ba humour na ye asalaka. Alors la famille esobe to ebika koma na ye kova na poto moka ke poto moka yekini moka ke poto moka yekini. Leader Amisi na esobe nga na ebike babanda ko sulula. Alors soki pe babwaka na ka ba jeto, soki pe ba solaka lisute, soki pe ba wela kinini nga na yo to yebite. Lelo to eko koya na video ya Leader Amisi babwake lié maladie. En tout cas, ceux qui m'ont ezali na obansele bino vidéo. Leader Amisi babwake lié maladie, mais balobani tu ba komi ko leka na TV pona kolobake esobe mutu abwake li Leader Amisi maladie. To mona même ba vie de loin. To mona même ba vie de loin o ba bwake la bango ba maladie ebele mais to tikala koyoka te vie de loin abenga ta mutu moko na téléphone ayebisa ye komonye intel mutu abwake nga maladie. Yaya bowe la koloba te tangu bwana ba preuve te. Esoba ko kangisa bino. Na pesa ka conseil na bandeko na nga to sala musala o ya TV. Bowe la koloba te tangu ba preuve ezate. Wana ya conseil na pesa ka bandeko na nga to sala musala moko, to sala musala TV. To ya kaka temba la moko entani mutabwake le malade yaya. Kokasate ke na nga na poto ata na lobi ba omuna nga te justice nzambe ezali. Bomoni bato to eko bebisaka ba réputation na bango. Soka tie mabolongo na sia bondeli po na réputation ka moko oyo bebisi ozala déranger vino mobimba. Skongelo kwe kamusangelo kwe lekilanga na yeba te bato boleka na ba TV po na koya ko beta masolo o boya kana ba confirmation. En tout cas nga penza na yeba te ba yebisa rabino babenga rabino bango mo babetela rabino masolo na bango to bino boyeba ka nyonso. Parti wana nde na yeba te boyeba ka nyonso to bango mo babenga rabino babetela rabino ba masolo na bango. La famille to alaka na bana. Toalaka na bana. Tiba benga loba na TV muta bendi oza na preuve te. Nga vana ya obimisa kombo mutu so na enregistra ki. Na loba ketale Leader Amisi alobi na nga muta bwakele maladie eza esobe preuve ane yango na T-Voice. Ye moko Leader Amisi basali interview boza na tela bino interview wana awa. En tout cas abonnez-vous, commentez, likez, partagez s'il vous plaît. Partagez biso partout. Non, tiens la bine interview wana. Yemoko Leader Amisi. Basali interview. Atika liko leka na réseaux sociaux te kwa ya kwa yebisa biso bomoni mutabwa kenga maladi eza esobe. Soki ezalaki esobe. Yemoko Leader Amisi pourquoi aboyi? Pourquoi pas tanga kombo na eto ke na ngwata bongo to kata na mukuse? Pona nini yemoko Leader Amisi aleka kite na TV pour que atanga kombo ya esobe. Mais bomoni ndenga otsa bino na erreur.
bino boye koleka boye kotanga kombo bopanzi pe ba video yango pe TikTok mobimba ke o mutabwakeli leader amisi maladi eza esobe. Est-ce que banda esoba banda carrière boyebi ana combien d'années na carrière na ye? Banda esobe a banda théâtre. Est-ce que déjà boyoka phénomène esobe a bebani na mutu moko boye? Banda esoba banda carrière na ya maboke toloba. Est-ce que déjà boyoka penza esobe a bebani na mutu? Esobe asali boye. Esobe na mutu boye baswana ki. Esobe est-ce que déjà boyoka likamboana? Est-ce que déjà boyoka esobe rando moko boyenam? Non, la famille. À un moment donné, il faut tous la rappeler batou. Ba elio tala ngazala lokola mama kimia, mama Sarah kimia que j'ai sali. En tout cas, à la rapenza na mutu ya osala analyse ya tabo bengi 50 fois. Il faut yemoka kenda kende ko vérifier. Il faut yemo kwa kende pena kota verifia moni likambwana eza pena ya solo. Elo kwa biso ba irsi bote la TV. Ngata na zuba appel. Na yo wele la liboso na bino te ba mona ya ko wele la matière. Mais to mona likambo na bandeko na biso o to travailler to sala musala o. Tozo mona likambo yo. Soki kaka azui matière. Sans à vérifier, sans ayeba ezandenge nini, ekendenge nini, directement pedisi caméra. Après, oya oyebisa batu ke likambone zaki lukuta, to banga nzambe. To banga nzambe, to tika lukuta. Bomaninga loba toujours, bato boya ka loba na TV, entela benga kinga lobi nanga muta salie boeza mutu boye. Omoni mutuana ye moko abangi koya koloba kombo ya mutuana. Me aye liboso na yo pour que abimisa yonde mabe. Me tellement biso to lelaka ba matière, ba mona yo ye na matière mobwe na réseaux sociaux. Ba mona kaka yonde muto bandi likambo na réseaux sociaux. Ba mona kaka te ye kutu mutaloba kibo tellement biso to lela ba biloko wana. Ozaka na posa matière moko boye fula ba bengi o kaka boye. Soto bito zo likambo a décor. Oh, décor a bengi, décor a lobi kutundeza wana belvia pesa ki eloka mabeke kote. Po muta zala na makanisi ya osala bongo, oya koloba bongo, ozana ba preuve ti. Décor a la kisio même pas ba preuve, pesi yo ta preuve mon côté. Mais oye na réseaux sociaux, oye koloba bongo, pona oluka ko bebisa mitema ya batu. Mambo to salara o nzamba mona rabiso. Nzamba mona rabiso. Ngana yebi phénomène sobe, na tigala oyoka yena maambute. To abato to sala ba analyse na biso likambuto yela rabino a o entel la sala kibwe o entel la leka kibwe. E sobe azala génération na ba fiston sai. Ba epata na série na bango. Na génération na bango ba epata. E sobe sai vie de loin. Bazaki sunanani. Bazaki ba vie gaou. Omona ke bazaka na étape moko nanu totikala koyoka teke esobe abwaki livie gaou maladi. Nanu totikala ki koyoka teke o nani videlo leki na teva lobi mutabwaki lenga maladi esobe. O saisa tala no bozo ka série ya saisa esobe vide loin. Batakala ona olobela ba oyeba bata ba série na biso kwa. Bata ba série na biso on a levé la baoye balikabo. Tozono ka série wana. Tome kana kozwa série wana bandeko nanga. Théâtre zala andeni. Na série wana. Après boya siko bozwelanga siko série oyo ya lelo. Siko leader amisi. Oyaka na TV, oyako benga batu. Oyaka kolobake esobe muta abwake nga maladi. Esoba ngwa banda ba génération moko. Naba fito sa ise. Abwake langa bango maladi te. Donc yoka kande ozo sala mieke esobe. Po muta leki alobi na émission. Azape liboma te. Eza ba bengi ye leader amisi a bengi ye a yebisi. Mais comme bango pe bazara na ba batumo be ba soafa matière balingaka ba yoka matière ba ya na ngomba la mona réseaux sociaux. Ba vérifier raté.
nde bomoni eloko wana eye epanzani na réseaux sociaux mobimba mais eza soni lelo ntango likolo ekobonga après oluko solane esobe ntango likolo ekobonga ebongi après osolane esobe siko bato oboyaka enteli mutalobi o bayebisi nga ye mutalobi siko ntango bango bakoyokana oya oloba nini eza meme kana ya koloba na bino mambasila na Belgique bato boyaka kaka kotia mungu mpona kofinga mukolo bango baoyokana bino botikala par terre leader a Miss ye moko akoka koya oloba na TVT ye moko abombi mais comme alingaka bimisa bino mabe aye alobi na TV ale bino siko kombozaka na bino so ndeni bino nde boye ko bimisa likamba na TV mais ye moko alekaki papa lianza ye moko alekaki papa lianza lekaki tomoni ba video ezali ona otiela bino siko nazo luka ngona tiela bino ye moko aleki epa ya papa lianza atikali koloba te ke mutatel asalinga boeza boe mais boyo kabandeko na ba privé a obeti la ba privé que ba ebisi mutabwa kele et ala di esobi parce que bazaki na mo ba guerre froide na papa na biso la di esobi comédien na biso la di esobi amisi ayambaka actrice na ebite so bo se souvenir sur na histoire ou tolika entre amisi na président la di esobi ngapi na zora Paris ya président la di esobi na côté la président la di esobi na sasaka amisi bato bolandanga bo j'espère boyebi la ivwana amisi atenda koyamba actrice ya la di esobi qui est mama Ida ayambaka mama Ida alobisi mama Ida Buzoba apesa mama Ida $20 pour salir président la di esobi apesa kabila mama Ida $20 mama Ida leka ni mission na ye salir président esobi que aliaka bien te alala aza mbongo futa ndaku te afutela ndaku $20 mais aza na mbongo afutela ndaku te banda théâtre a gagné eloko te aloba alela ba passe na réseaux sociaux batu basungaye eloko wana e dérangera pena président la di esobe parce que ngana ebi président la di esobe côté ya ba acteur na ba actrice na azora soin na bango tout le monde a lilo ti lilo ba ome ba aka na groupe wana ba samba ba aka na groupe wana c'est-à-dire azora soin na bango ba piko bazaka na groupe wana malgré piko auto ti la biso mais azala kiti akufi na maboko ya la di esobe président la di esobe a garçon mon play akabaka akabilaka même na batalibanda bongo yo mo mutu osana au théâtre pa na ye président la di esobe pa na ye soki otourna de bien soki ojwa de kitoko ya wana groupe na yeba que ozanga no truc était na fin du mois ata opesi bilité opesi obuki oyo ba ko s'organiser ngamo afana ya poto na ngena ki ekota na groupe la di esobe donc soki na ya poto te ngena ki okota na groupe na ye pour askipa apela ba actrice na ye alors eloko wana esalaka président la di esobe bien te ndenge amisa lekisa actrice na ye mama Ida pour alela bapasi alelela bana poto président la di esobe ayaka osa live je crois ayaka osa émission je crois na migenyema boyoka ndenge alobaka amis aomekanga président la di abimisa ape amalobebele na émission ona ozong seta mwandambo président la di esobe abaki amisi azomekanga bano baye lelo sika baolinga bameka biso baoyeba te biso to abanani alors ntango ozomeka ngai prépare-toi ya makambo oyo la di esobe ayebisaka amisi ayebisaka ye ase préparer tellement ya azomeka ye ase préparer parce que ayebi ete abimisa pe ba malobebela saka des émissions moko asaka na mige moko nde na bosa niso asaka na nani président la di azaka pena desi ataka penza misi musapi na lisu yo saka na te alobaka na yasalaka ye pena ba menace kandeza alors lelo ndeko na biso amisa azwi pe problème amisa azoyebisa bato na privé que ba mama o asesa mbaso na kisasa balobi la di mutabwa kelie nga pona nga so non sa analyse soki la di abwa kelie oui to condamné président la di te parce que ba président la di esobe de ba kuma banganga
bango bazaka de banganga bayebisi ye bamama na babi ladi esobe mutu abwakili po amisa eloko elekela nga na makambo oyo amisi ana Kongo te amisi ana Kisasa te amisi ana poto me bamama o basalisaka na Kisasa nde bayebisi lider amisi ke esobe mutu abwakeli siko ye pe lider amisi bayebisi ye ola bomba abandi koloba siko soki esoba lobi amema bino na justice soki esoba lobi ke akangisa yo oya na preuve ozolakisa ke ye mutu abwakeli yo maladi osuka wapi. Moi je pense pas que esobe nenga lobaki na yeke ana lider amisi azo mekanga ngai ayebi ngai te alobi yango par rapport ya yo ye po salir réputation ya groupe na ye oye koluka mutu asalaka na omona nayebi pete ba comédien bolimbisa nga en tout cas ba comédien botika bizaleli ane zanga tina o boza nango mutu akoya apesi yoka $10 $20 $5 oleki na émission bandi kofala towa obandi koloba ba comédien botika no bizaleli wana esunga bino te esopaka bino ba comédien ebele bona bizaleli wana mutako benga yo alobi na oloba boyo poko musala émission loba boyo bana poto ba osungo na ndimite ke lelo bazola mama Ida ndaku na ndimite ke lelo basunga mama Ida mais obebisi réputation moko boye e place yo zalaka pour leader amisi aya ko sala na émission naza convaincu te na likambe sobe. Et ça la passe. Son lelo leader amisi babwakele maladi directement ye moko aye abimisi peut-être sobe po ayebi nini oye asala ke sobe. Ayebi nini oye asala ke sobe. Po yo sali no mutu mabete atali directement oyo lobateke o ba yebi singa pourquoi yazo cibler ka ke sobe. Pona nini leader amisi azo cibler ka kete eza esobe. Pona nini. O batu ba yebi singo batu balobi pona nini kaka. Botambola bien. Botika koluka ko beba na bino na bino. Vide loin tire la tika la otangela biso komba mutabwakele maladi te mais vide la babwakele maladi so 2 to 3 fois mobimba. Mais atika la olobate. Bino bo asir bato babwakela vide le maladi ba yebisa ka vide loin te. Esika o vide la kenda ko talisa makambo. Esika muto abanda ko salisa vide loin. Boza sir ke atika la ko yebisa vide loin te ke intel mutabwakele maladi, intel mutabwakele maladi. Ba yebisa ya yebi. Ayebi. Mais comme azala na preuve na ba preuve te a garda ngo pepo na ye moko. Aya nango na réseaux sociaux te. Ba kolo ba na mutu bo asali o maladi abwakele qu'est-ce qui prouve que muto mama na lobeza ye? Elo nye la kisakeza ye wana balobeli. La famille tuluka te ko beba na batu. Babwakelo maladi direct mo bandi intel ayebisinga intel obandi ko tanga bakombo batu. Eza kitoko, eza ko bebi sa réputation. Eza ko bebi sa réputation a batu. Eza ko bebi sa réputation ya muninga na yo comédien. Et on même sa réputation muninga no comédien. Eza pasi mingi. Ngana mbeleka na ba comédien na kamwana ngana sikaka. Metolongola ka vraiment ba comédien lokola baladi esobe. Tolongola ka bango poto mona bango na mona na ngate na yoka na ngate. Bozela. Bango lukaka ba video na tela bien na yoka na ngate. Natikala nanga oyoka te. Ke o la di esobe, o abwakela ki mutu boy. O bazala kutu ensemble na ba vie de loin. Ba beba na te. Leader amisi tika. Tika ba biloko yo. Tika ba biloko yo. E kitoko te. Siko yebisanga lelo soke ko vérifier balobi ke eza nango la di esobe te. O sani. Bokomaka nyoso na TV.
oza na maladie babwakeli yo maladie mais bokomaka nyonso na TV yoka si bamama bengaka baosambelaka bango nde baosambela ya solo papa lianza koya azwi yo kamera bandi kofilme balobi boye bamama wana basali boye balobi eske yokanisi bango nde baosala mamba solo bango nde baosambela ya solo bango nde baosambela ya solo botika biloko wana eza kitoko te naoluka natiela bino bacomédien yesobe balekaki mpe balobaki yango nde naolukaka yango anatiela bino bacomédien yesobe balekaki balobi ndenge bango bavivre ane esobe baye koloba ndenge bango bavandaka ne esobe ke esobe aza na kapasité te ya oyo obwakela mutu maladi bayebi ye bango bayebi esobe ndenge azalaka bayebi esobe ndenge avanda na bango alo balobi bie esobe aza na kapasité ya kobwakela maladi te bobongisaka baevandeli na bino na bato bolingaka te boya okreaka badiscussion babwakeli yo maladi bo ezala sage lukelo ya nzambe na place ya kokreye lela mawa nzambe po bakobwakelo mpe maladi boye basalisi na bango yo me esimbi te mingi babwakela bango maladi mpe basalisi bango kutu te me pour esimbi naotikela bino tolanda vraiment tolanda nanu bandeko mosusu nde bakolobela kaka mpona makambo yango alors nasinga na bino tokabwani awa baobolinga Ursule Botelo ya TV nzamba lola pambola bino so ezamba no liboso koti na chaîne na biso ka nde na lobaka osabone okommente like opartager et ozala vraiment malamu mingi partager biso na Facebook, partager biso na Messenger, partager biso na WhatsApp. Nzamba lola apambola yo ndeko nyonso o zuli kantia kokota na chaîne na biso, ndeko nyonso o koti pona ko soutenir biso en tout cas, nzamba lola apambola yo. Tolanda nanu ladi esobe, tolanda makambo ndenge ezoleka e ozala malamu mingi. Partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, tokutani à la prochaine. Bisous, bye. Ozwa nini? Nasalaka film te, nasalaka théâtre, nasalaka bagagi te. Nabundanaka na ba vidéo nanga. Donc, boza na intérêt ya kobondela pona nga nazala bien. Pona l'équipe bino te bino de bolekinga. Sikoyo, to bundanela nini? Moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que, comment dire, tu es diabétique? Est-ce que tu as des problèmes de la diabète? Maman na français na ba douleur na oyoka oyo. Na yoki le côté na français. Est-ce que leader a mis ça dans un problème, il y a maladie ou bengi diabète, maladie à sucre, topé, azana maladie ou quelconque dans zoto. Zana na zula papa. Maman ozala na poto. Mundela bomba raté. Hein? Bon sona na diabète. Pourquoi pas user un traitement? Mon bout allemand, c'est la bisoto aussi ça là, bon bobenga bandeko bobenga bisona appel. Maman, ba ordonnance ni na bima hôpital yango yo. Tu vois? Ni yango yo ba ordonnance, na tu vas scanner signé hôpital Villeneuve Saint-Georges yango étiquette. Nazana ni antécédent, rapport médical maram nyon ceza ni antécédent. Banana ya poto première fois na hôpital. Na écoute na déclarer l'air moko so na ya munene em so na bisa médecin traitant na munene wana bisa ngaka kaka dimine ko lia na bi anga na ko tika fufute elo kaka to sekana ya ngwana ni intercéder le monte leader amisi quand même oza mutu ya bato depuis ozuli kama oyo et si ozui visite na WhatsApp on a appel wana dimiaka élimination hein après oui apozongi. Est-ce que leader amisi depuis ozuli kama oyo okoyebisa biso à part noko liandina semik national na maître Vander oto ekotala yo est-ce que ça na ba comédien ou ba collègue na biso topé ba journaliste ba chroniqueur ba tebele songolo pakala ba relation ba ekotala yo bandozuli kama Maître Vander, merci beaucoup. Ngana e baka ba maître bakena na ma place maramba bitumba ko keko bundisa mais maître aye na place ndeko na ye azo souffrir puis première fois na ebiete
aye koya donc bolingo nde yango oyo donc mama meta tosolola air nyonso président mimi 2 minutes. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.